de Papa Simon Imam, et nous la considérons comme modèle à suivre, car les femmes se retrouvent aujourd'hui presque dans tous les domaines qui autrefois n'étaient prédestinés uniquement aux hommes, quand bien même que les femmes représentent le droit de 2/3 de l'habitat du monde. Que vive la République démocratique du Congo, que vive son Excellence Joseph KI-a-WANGA, que vive l'Église humaniste, que vive l'Association des femmes humanistes. Papa, oyez! Papa, oyez! Papa, oyez! Nous vous remercions. Pour ce, j'ai mis le référent en Congo de passer. Je vais être une de l'Église humaniste, Excellence, Madame la ministre du genre, famille et enfants, Excellence, Mesdames les vice-ministres de la justice et du budget, distingués invités à l'ordre de l'égalité des femmes et des messieurs, nous venons de suivre avec une grande attention le nom des circonstances prononcées par l'association des familles humanistes en ce jour, anniversaire du 27 avril 2013. Voici 54 ans que notre événement en MUILU nous avait quittés. Elle qui a su défendre, soutenir l'œuvre de sa Christ Marie, nous citons Papa Simon Imam, l'envoyé spécial de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Ce jour, au nom de son Église, Papa Simon Imam, qui a la vie, nous avons l'insigne honneur, au nom de l'Église, disais-je, après le monde de la vie, nous avons l'honneur de vous souhaiter la bienvenue ici en Baba, nouvelle de Jérusalem, terre de votre ancêtre Papa Simon, personne du humanisme et siège international de l'Église humaniste. Nous sommes d'autant plus honorés que tout au long de cette décennie, nous avons vécu beaucoup d'événements que le gouvernement auquel vous appartenez, conduit de l'être par son Excellence, Joseph KI-a-WANGA, président de la République et chef d'État, ainsi que par le chef du gouvernement, son Excellence, Madame nous sommes honorés de toutes les actions qu'ils ont su mener en faveur de l'expansion et de la reconnaissance des musulmans. En dépit évidemment des événements douloureux qui s'inscrivent dans le registre de son histoire à leur cœur. Nous n'oublions jamais ce qui s'est passé en 2009 avec l'autorisation par l'autorité suprême de notre pays de la célébration du jubilé de l'Angleterre. Surtout des opérations exhumation et réinhumation de son corps aux côtés de son mari qui a posé les parents. Nous n'oublions jamais les événements
de 2010, lorsque, en présence du roi belge, avec deux participants du Maroc figuraient au rang des héros nationaux. Grand moment dans l'ordre des héros nationaux, la KI-a-WANGA. Et avant cela, MUILU, dont nous célébrons l'anniversaire aujourd'hui, avait été, elle aussi, élevée au rang de mérite par la chancellerie des ordres nationaux. Autant d'actions louables et modestes qu'une autre présidente république et tout le gouvernement ne cesse de marquer en faveur de l'ordre de sa préoccupation climatique. Le soutien à l'organisation des deux conférences internationales sur le climat a marqué la mémoire collective et tous les humanistes disséminés par le monde. Et nous en sommes tellement fiers que parfois les mouvements pour rendre hommage à son Excellence, M. de la République, de remercier et remercier tout le gouvernement de la République. Votre présence ici, non seulement est la marque du soutien que vous apportez à l'émancipation de la femme, mais au-delà, il est aussi la marque de la reconnaissance de cette œuvre, salvatrice de l'enseignement, sans laquelle, et les gens qui aujourd'hui sans laquelle il n'y aurait pas de paix en République démocratique du Congo, il n'y aurait pas de paix en Afrique. C'est pourquoi, Excellence, Madame la Ministre, Excellence, Mesdames les vice-ministres, nous vous appelons à autant de bienveillance que vous avez toujours témoigné à la grande de l'Église pour que la suite que nous attendons et l'Église entière attend dans le règlement des affaires qui concernent le droit et la légalité puisse enfin trouver un espace équitable de règlement. Nous mesurons la grandeur d'esprit qu'il y a, la foi avec laquelle son Excellence M. de la République traite ce dossier, c'est vrai et nul, mais avec la clairvoyance et la fière, avec la détermination qui est celui du gouvernement, nous aurons espéré que les humanistes, au milieu de la nation congolaise, trouvera les voies de sa tranquillité, de sa paix, et surtout prendre part au développement de notre beau, grand et cher pays. Voilà, bien moi, Excellence Madame la Ministre, représentant du gouvernement, le monde semble que les humanistes par m'envoient à voir ce que la BFS avait eu en faisant des essais. Encore une fois, nos sincères remerciements pour votre présence ici parmi nous. Je vous remercie. Avril 2013. vice-ministre du budget dans l'entraînement du journal de la région. Bataille de la
Tolekina son excellence Sakina, Binti, Selemani, Maman Nadi, Maman Tolekina Yeme, son excellence Maman Geneviève, qui n'a aussi pour le Kassongo, ministre du genre, de la famille et de l'enfant, famille, c'est comme ça.
KI-a-WANGA na kumwe ya tata MUILU Joseph KI-a-WANGA pe na kumwe ya tata Premier Ministre Matata Boyo kopesa bino merci na invitation papa Simon Mwanga ni atila biso na kopesa biso ezali okumu munene papa oyo yopesi na gouvernement yango pese pa gouvernement a évité au délégation munene awa NKAMBA siège international ya église Zimbabwiste mpona toya kosangana elongo na bamama mpona kolongola mobu 2004 ya liwa ya mama MUILU na kolanda na makambo nyonso oyo ekuti kolobama awa ezala na message ya mama Zimbabwiste ezala na message ya papa directeur de cabinet ezala na message ya mama oyo abeyaki nakanisi makambo na ebele ya koloba lisusu te nakanisi naza na preuve ya kopesa bino lisusu te oyo ya kolakisa bino na bebe nini gouvernement oyo papa Joseph KI-a-WANGA azali kokanga ezali kosoutenir l'église Zimbabwiste nakanisi bino moko kozala bapreuve yango ebele yango premier ministre aeside te kotinda biso ngai moko na bamama vice ministre toya kosangana elongo na bamama Zimbabwiste awa ata kutu mikakatano ezalaki na nzela parceke tozelaki biso lobi mais kutu mibatolekisi yango na nzela edekuraje biso ata moke te nakanisi parce que ntango nyonso tolanisaka maloba ya papa Simon Mwanga oyo alobaka le 3 octobre na Mazamunu na 2011 moninga malamu na ntango ya pasi tokoki kozela koyaka bakala soki batie kuzo na nzela me tolobi koya na NKAMBA lokola biso église Zimbabwiste ezali partenaire ya gouvernement toza na to ya kopesa te parce que mikoti nyonso ya gouvernement na biso presque basipakoli awa kobanda na ye moko premier dame oyo ayaki koindomine mosole nakanisi na ndakisa oyo oti kopesa biso awa ya mama MUILU soki mama akoli awa c'est-à-dire papa mobatindi ye bapesi biso misala balakisi misala oyo mama MUILU asalaki na bebeni ya papa Simon Mwanga eza na programe moko na conseil elobaka na nsima ya papa nyonso ya nsima ya papa ya mene derrière les grands hommes ya toujours le grand dame donc na nsima misala oyo papa Simon Mwanga asalaki mama MUILU asalaki mama MUILU azali modèle ya fidélité et azali modèle ya misala asalaki misala wana mpona biso bamama lelo mpona na bato nakanisi meilleure manière ya kokumisa ye mpe ya koloba mémoire na ye misala asalaki eloko asalaki esuka kanga te ezali biso bamama oyo tozana na bomboi na mokili tokontinue koperpétue misala oyo mama MUILU asalaki na place na ye biso tozala modele mpona bana basi oyo bazali koya toencourage bango bakende na classe mpona bayeba bato na bango bayeba mpe korekonte yango na ministère oyo nga nazali kokamba Jean, famille, mère, enfant en tout cas bamama ya association ya bafemme Zimbabwiste bazali bapartenaire na biso à plusieurs occasions tolakisaki yango mama autaki koraple awa oyo asuka mandate ezalaki le 30 mars toselebraki 350 mariage na centre d'accueil Zimbabwiste
Et puis, avant de passer à votre réunion, nakanisi mpona kotémoigner soutien mpe accompagnement oyo toza kolinga ezala entre gouvernement et continue na église nordiste tozwaki molonge moko ya association ya bafami nordiste toteleki na ye na New York esika bagouvernement ya mokili mobimba eyaka kosola makambo ya promotion ya bamama en dehors ya wana tozali na baprojet sousuni oyo malebe ndenge tozali akosunga tokotravailler ensemble parce que mama humaniste na ndalisa mama MUILU azali mama ya valeur azali mama oyo azali ayebi kolimema na mosala na ye mama humaniste asengaka te liboso ye asalaka nanu apeleke aye kosengaka na ye nakanisi ezali ndalisa ya monene mpona bamama nyonso ya koyeba kolimema ya koyeba ke mama mpe azali na part na ye ya mosala ya responsabilité mpona mboka na biso elele liboso partenariat wana ezali nakanisi na debu ya mwa oyo kaka bozalaki awa na vice premier ministre ya budget mpona kolakisa bino et à chaque fois que bokozala na kosenga ya gouvernement ata tanto bino koza kokanisa te gouvernement ezalaka toujours pembeni na bino na kosenga na bino lisusu boyebi pasi kozambelelaka yango mikolo nyonso mboka na biso sikoyo ezala na bitumba monguna atiki biso na tranquille te monguna azali toujours kokokisa biso kodistraire biso mpona tokontinue mosala ya kokoma mboka te bolinga te na mabongeli kosambela mpona kimia ekota na mboka na biso baekole nyonso oyo président de la république vezaki azali kosala kokimia ekota na mboka oyo ekota effectivement mpona tomilengela na misala oyo ya développement ya mboka na biso parce que biso moko nde totambusa mboka na biso soki tozeli libaya tokozela mwa mingi tolekisa toperpetue lekisa misala effort oyo tokasi kondimaku asalaki oyo mamamulo asalaki biso tokontinue yango développement ezali kolemba te kosambela mpona mikonzi ya mboka mpona nzambe akontinue kopesa bango mayele biso nyonso apesa biso mayele ekwanya ya kotambusa mboka na mayele na kobangi nzambe mpe na kolibonza kosala na intere ya population na misala tokosala totala intere ya biso te totala intere ya population nakanisi na message oyo babazalaka ezali na alobi awa ezali mingi adrese na gouvernement mingi na ministre ya justice mama representant na ye azali message wana d'ailleurs ye moko mama ministre ya justice asengaki deja atinaki representant na ye awa asenga publiquement solennellement audience po alingia kolana papa basolola kotala ndenge nini dossier wana eelobe nakanisi ezali kolakisa attention oyo gouvernement eza nango mpona église nordiste tosepeli lisusu mingi kozala na bino awa ezali kaka honor te nakanisi mpona biso ezali lipamboli mpona epesameli motu nyonso te anyata mayele oyo ya kamba toyambi yango epi tozali na kondima ke mapamboli wana ekolambisa biso bisika nyonso tokozala na misala na biso ekopambola biso mpona misala ya mboka ekende liboso merci lisusu na invitation na bino merci na bapapa na bamama nyonso oyo bazali awa avant ya kosungisa na kosenga na bino na mosala mingi oyo etali ngai kokanga bamama koprotege bango tozali na difficulté ya
tokenda na miso ya leta te ekoki kozala kovandi 10 ans 20 ans 30 ans na libala papa na mama me soki kokenda na liboso ya leta te libala wana na miso ya leta ezali te yango esalaka mingi na ntango papa akufi atata mosusu mama leta azali na posibilité ya kosalisa ya kosunga mama po atali te kolanda lwa na ye pasi eloko ya liboso totunaka eske boenregistraki mariage na bino na eta civil tokosenga tokoencourage mingi bafamili oyo bazali nanu baenregistre bana na bango na eta civil te basala yango mpona koprotege famille mpona koprotege bana mpona koprotege papa to mama oyo bakotikala na nsima ya liwa ya moko ena koprofite na sena na bikoboli na baraison oyo eza kosala ke mabota ebele na mosusu eza koleka na nzela mokuse oyo na libala bengaka ya kovanda ezali parceke na ntango elenge mobali apropose elenge mwasi balalana famille eza kosenga etote ya kotuya oyo akokafunda te na ntango ezalaka kosala libala ezalaka na motu bazoteka ye te marchandise eza te ota mosusu kobengaka facture ezalaka soki okei kosola savon bakomeleki facture osoni savon osoni eloko me na kati ya misolo ekalika ekoki kozala ntango eleka te par exemple ke baba azalaka kolonga na ye boye azelaka ntango manzi babala kwatonga ngomo te yango eza kosala eza kotia bafamille ebele na situation ya difficulté ntango mosusu elenge mobali okosizaka ata mo ebele oyo famille asengi mpona kosala kaka akomi na ye nzela mokuse nde eza kosala babala mingi peut-être basali yango na ordre te mpona koko na kosenga na bapapa na bamama na babota totala likambo wana ya dot to exagere te eza na caractère symbolique ezala ke oyo kosengi ezala na ndenge mwana mobali po aza kolinga ya kobala azala na makoki ya kofuta yango na culture na biso bakomini kutu balobaka dot eza fulu esilaka te po soki eza waka opesi dot soki koza na problème na kati ya te famille na kati koyaka kosenga sunga biso koza na problème boyi ekosalisa biso mingi soki neti na kati ya bafamille batali likambo wana ya koexagere te mpona maboko ya libala epermetre elenge mobali na elenge kasi babalana régulièrement bapesi yoto bakei na eta civil bakei na église ekosunga bango ya ebele merci mingi na misala wana epi mosusu ekali koenregistre bana na eta civil papa kokozwa ekolo joseph kabila asengaki na bakonzi ya leta baprolonge dele ya enregistrement ya bana na eta civil liboso ezalaka 30 jours mais sikoyo ekoma 90 jours ezalaki esala misato soki mwana akotami eloti akokozasala misato okende enregistre eza ofele okofuta frais moko te mpona bana bayekana na mitaki oyo mwana ya papa boye oyo mwana na mama songolo. En tout cas, merci lisusu parce que l'église humaniste eza kosalisa biso kosunga mabala komaintenir stabilité ya bafamille mpona yesala bino à chaque occasion esika bafamille eza kimia esika bafamille eza stable mboka mpe eza stable. Merci mingi na modele oyo église humaniste bamama humaniste bazali kopesa biso tokosenga kosala yango mpenza koteyaka babebeli ya bino ata bamama oyo bazali humaniste te esika biso kokutana boteyaka bango mpona kimia ezala na mabota mpe mboka na biso ekotambola. Son éminence papa Simon Kibango Kiangani, papa mama na donne bino botondi mpona lotion.
bamama baye fitina ya mwami maye ya lobina wa katoto la mango na kono misato ya kune ya kono ya tata ya mwana pemo inosan na kono ya tata mwana tata inosan tusani kowe ya tata wakonzaniso bali masonga ya mwana tusani kata na tata kusema wote mingi maziko tete Posikate, yogi, elektrobi, maziko pesa na wote tunapeleka kwa sana ya tete, totalite. Tulipo tutabu na wakonzaniso matatu ya kugeni ya bwana sura ya mambo ya kusema wote mengi kabla ya kuni ndio tunapata noso topo sana wote ndani mtu mbele ya mjini budu moi malikoa tosina makasi misale moko kama inaeleweka tunapata noso kama inaeleweka kwa wote meeleweka sana sobre kama mekana kwa sana Meliti kuliah masuk tanpa ada kasih bicara kasih masuk dari sisi keputusan itu kepada pulang nasi dari keputusan yang terus punya untuk menjalankan pulang keputusan itu dosen ini papa jadi kajian dan mungkin ada yang masuk mana kajian boleh lalu masuk dalam baik.
jikete kuuza maboko topesa wote kumu na bakosia hizo na kumweka mwana atamwele sana kumweka mwana mwalimu sana kwa tatu nyoto kuma lukula iteya topea na katano nyoto lingomba oyo ezali lingomba ya musantu lingomba oyo ezali na basantu lingomba oyo ezali na tata mwalimu sana esengo makasi ndenge tolobia wasumu na ibada mbele kako kanga yeyele talaka kwa bani baba te tozana ndapa ndabe ya mosanto ya wana toliko yoka kilita kilitoko miswari ya likoro kuna kwa pesa mkoja lukumu mpati za mwalimu sana tobo tata mwana kwenye beto bana mafu kukulo kwenye maa Kubika moko yebana jambote teteze mayani kwa seredo kata kwa mbele unamkuwase mwana mbele
Senator Dr. Mwanga Fela, tatu mwele kweli kuongele na kutwala uwasonga ni kwa mara tu iko kwa sawa. Basi. Lalu ini terus aku bawa dari kamu
1966 par premier gouvernement mort. À ce moment-là, mon président n'a pas encore cassé le bruit et pour ça, n'a pas comme parler. Kalau on a Congo, Congo parle à notre pays. Aujourd'hui, on va là, en 1706, au moitié, on a passé pour aller qui parle. On a les ça va RTC. Oui, vous avez commencé à aussi par rapport au gouvernement à l'éducation. C'est vrai. Voilà, c'est ça. Attends, quand c'est quand on a la RTC, on y a le pouvoir. Et quand on est on il a essayé de programme. Il a besoin de Paris. Et il a dit qu'on est là. Donc on n'a pas la tête. Donc on est en qui. On est en qui. Donc on est en qui. Donc on est en là. C'est un mandat pour moi. Car oui, qui. Tout le monde a soutenu. Moi, RTC. Tutti capaci saranno e quello che sarà parla per non puoi essere magari benissimo di nuovo la legge o per non fare la mezza la legge devo dare come dicevo come lei va a finire. Baik kalau dia mau, baik kalau serta nanti, dalam kita usaha pisau, melalui dengan atas semua itu cara. Orang sudah aku bisa hidup di bawah, bapak yang mana saya mau bertanya bapak. Jadi kita baca nakal, kepada nakal, Maria sampai bagi masa itu, akhir rumah, bila berlingkar di sini sekolah, bagaimana kita tulis, aku pilih, semuanya mana dia boleh. Mama dia so tulis bersama dia beberapa pamuli itu pada tapi berada di so mobil amat membawa dan dia membawa sama Israel dan Israel kuat membawa sama Israel dan Israel sebelum berapa naik kalau yang bisa dan peminat bisa berbosan dengan gubernur. Bahkan kalau yang sebenarnya lihat, nah kalau bisa ini bosan itu berbosan dengan hotel, berbosan dengan PT, sama di rumah. Jadi kalau mau dia malam datang wawas, dia berdoa supaya mau dia ada yang bisa sisi. Mau dia masak, ayo dia bisa. Dia sih bisa itu sampai kita makasih. Kalau dia mau dia wawas, bisa lagi itu sampai sudah yang dikasih sinar. Lalu kita mengambil bersih kilo dalam dalam salah
Équipe complémentaire à vous l'exercice. Attention pour le automatique du défilé. Musique à la main. Gracias.